Bako désinfecter bandako ese bandi. Soko za na problème ya ba insecte na ndako. Benga Patrick, c'est-à-dire azo désinfecter appartement, maison, boutique, salon, tous les endroits où yebi kezo déranger on a ba insecte. Benga Patrick numéro na yango wana WhatsApp ko zoyer soko zuité toujours message à ko répondre yaya. Ba mama basi ba bandi ko désinfecter ndako. Ote papa de show bana balala ki bazo kwanza na butu na tongo balamuki nzoto evimbi tolingi to benga prophète po asambela te. Isa problème ba insecte. Benga Patrick akosalela yo boulot, ba boulot esi bandaki. Olali otikali okweyipe otikali. Donc merci yaya, soutenons-nous entre Congolais. Merci beaucoup numéro ya Patrick yango wana benga ye akopesa yo ba détail nyoso ndenge ezo senga po basalela yo musala na kati ya appartement, palais, boutique, salon ndenge ka yo yebi. Voilà, bonjour, bonsoir Balandi, soit des shows Denar TV, merci Nabao Balandi des shows Denar TV. Tu es tout partagé le sous ensemble. Kakandenge te so la kanabino papa mama, Simba Nabokebi tozawana toujours. Na cadre ba émission nabiso na des shows Denar TV. Des shows Denar TV. Ni pour ni contre. Rouge comme rouge. Noir comme noir. Rien que la vérité. Voilà. Tozawana, kakandenge tuye la kabino ba divertissement, kakandenge tuye la kabino les événements, kakandenge tuye la kabino ba sango nanzela ya ba etando ike nabino. Donc, tokolobela quelques sujets rapidement dans le 15e de minutes. Tozo s'il ça to partager également. Ne manquez pas surtout de partager ce côté aussi ici. En tout cas, kozang raté ko kabola yango na balien kakandenge to salaka yango. Donc, tokolobela premièrement awa. Ba Congolais pour na comédie ate ba champion. Congolais veneme ko sala masiko. Car tant veneme zo sila ya sali gag nango. Donc tokota la gag o ya Mwandansemi, ya Mwandansemi. Mwandansemi acheba le nase, c'est-à-dire Mwandansemi a dosé tokota la yango, tokolobela likambo ya mopoto. Roulage. Nande kotata na ibite ndeko tata liboma ebandi. Na ebite kwiti, tu ebite ezanini mais au moins roulage abande kuluka a maîtriser ye. Zela otala makambo asali roulage. Toye awali kambu ya ba passe-temps les bandits spirituels. Na ebite problème ni ezaka na nzoto ya mwasi. Na kotiela bino morceau ya video moko ezali awa, bokotala ndenge bazoko longola milimo. Mibali baza kuna pona ni balongola kango na nzoto mibali te. Kaka na nzoto ya basi. Nzoto ya basi ezalaka na nini. Mezela otala mulimo wana ndenge ke kosala na suka. Mulimo ke komatela papa, zela otala makamnini mama ake kosala likolo ya papa avant mulimo elongwa. Toye awa ya Denis. Mikolo tozo manke ya Denis Na ki balobi entre guillemets, je confirme pas, balobi ya Denis Akimi azalaki sous mandat d'arrêt, des choses comme ça. Sous recherche, bablo moi bon. Donc ces derniers temps moi mali les côtés. Il y a Denis la rabiso ba matière. Aye la rabiso ba chose. Mais na minute il y a Denis moi silence to yebite, soki kaka bato ba pesi conseil yango azongi moi sima. To yebite soki pe ya solo Akimi, to yebi pe soki nini. Mais to kanisa ya Denis ata na moi morceau ya vidéo na ye na suka pe émission na biso et kosi de la wana. Donc voilà, nos titres sont là. Toki na détail ya émission na biso, to leki na partage également. Mwandansemi, ya totala nanu Mwandansemi, obi muto ya zoloba. Soko tali vidéo teme oyoki ka mungongwa muto ya zoloba. Ya tolanda nanu bongo tozonga na autre chose, tous les cas. Aujourd'hui, moi et Mwandansemi, l'un des 12 généraux qui travaillent avec les Sénégalais, je me suis quand même consolidé avec les Kabila, qui a quand même posé ma petite sœur Olive Lembe, qui est aussi mon Congo. En tout cas, Kabila, courage.
il ne faut plus m'envoyer les Banamoura parce que cette fois-ci, quand il m'envoie les Banamoura, je ferai la guerre avec toute pénale et grande puissance parce que je peux même envoyer 12 000 Joy Mystique aller attaquer Kingakati parce que aujourd'hui. Voilà. Donc, wana mwandanse, mais soko tali mutute moyoki ka mungongo. Il y a des gens qui savent imiter. Même mwandanse me atie na se alobite, en tout cas, kotinda lisusu batuna yote, baya ba système ya kobeta masasi ezo sala goûter. Donc wana eza na ba époque. Atali sibiso ba époque wana. Donc voilà. Toye awa. Ye tala marambo eleki awa. Na ebite ndeko mobali problème ni eza na ye kwiti, dépression, liboma, je ne sais pas. Mais là où talelo ni asali roulage. Par contre, vidéo ezali mo mulai mena kati yango po soki eke mingi YouTube alinga ba vidéo ya bongote. Bato bazo bunda tout ça, bazo beta na bibotu. Ezalaka penda te na ndingisa na YouTube mena zui moi morceau kaka. Natal soka ke événement ndenge salami. Yo moko mituneza nini. Tolanda nanu di comme nini lekaki entre roulage nandeko papa et bon tozonga na autre chose to les cas. Voilà. Voilà. Donc c'était presque ça. Abeti roulage et bora. Babeng on est bora et bora bangala. Babeng on est bora. Beti roulage et bora. Et bora. Akei nae amati likola mutuka. Voilà. Toyebite zaki nini kwiti. Dibome bandi to nini ah. Toyebite meloko e kamwisi et bora o ya beti roulage. Ba roulage oyo. Naibite soki basala la physique toye awa. C'est chaud. Rapidement, 15 minutes karatozo silisa. Rapidement. Toye awa, nalobi likambu nini na peuple oyo. Likambu nini na peuple oyo. Webi niveau ba mema biso na makambo oyo. Nzamba lola fungola peuple na ye misu. Nzamba lola koti salisusu mayele bele ya bososoli na kati ya peuple na ye. Po sokite. Bata bembosu. Baza ebele. Na ebite molimo ni balongoli mama. Na ebite soki molimo ya zangula. Na ebite. Na ebite soki molimo ya madebo na kyodo. Na ebite. Na ebite soki molimo ya jardin d'Eden. Ya landa video. Tala ndenge bazo benga na milimo na nzoto ya mama. Tala finalité. Kende kota na suka. Kote molimo ke ko bimela. Molimo wana ave bima esali nini. Elingo laksa nini. Mama zaki na molimo ya pite. Mama zaki na molimo ya ekobo. Na yebite. Mais na yebisi bino. Tokomona makambo po. Le monde touche à la fin. Ah oui, hein? Le monde touche à sa fin. Yaya Bible le baki na mikolo suka. Bokomona maintenant tomonite. Tolanda nous mama. Tout le monde a ndenge ba délivrer. Et bon, tozonga na autre chose. Tolanda. Voilà. Nako sabino te banda na banda ko sala ba émission. Molimo ya boyende na mona te mbali boso. Molimo azoko balola makasi boy. Des shows. Eza nini penza eza nini. Eza nini na makambo tala. Molimo ake ko kanga tata yangana. Tala makambo molimo aza ko sala. Tala degré tala. Tala degré ya délivrance. Molimo ya zalaka na molimo apite. Molimo aza ko balola na niveau ya boye vraiment na mona nanu te. Bon. Bino bolobi ote de shotika ezalaka kaka bongo eza molimo ya ekobo mutekanga ki mamona ipeke kukanga kaka tata ya bato. Bongo soki mwasi na yake komona. Ya tala no mambo zo lekao. Wana basoko bimisa. Milimo. Bino. L'homme noir c'est l'homme perdu. L'homme noir c'est un homme perdu. Ya tozo suka na biso na ningaga bomona molimo ezo kamusana nga moko pe na mituni na bi bongo so to komi na niveau boye mais dégâts.
ya Denis mikolo azomona na te. Ya Denis omona na te to éviter ba PC interdiction. Ya médias sociaux to éviter. Ya Denis Akimi to éviter. Peut-être la santé a un peu dérangé to éviter. Mais toujours manqué ya Denis po abande ko yela biso makambo. Ya tout na nanu ya Denis na système ya boîte ndenga asala ki vidéo na ye na ndenge kaka ya pétage ce qui toza na boîte ekozala kaka boye toleka. Voilà. Donc, on est là qui y a Denis. En tout cas, il y a Denis. Tu éviter ni les côtés silence. Il y a Denis. Est-ce qu'il y a Kimi à solo? Donc, tu me qui moi quand il y a Denis, hein? Pétage, t'es Dedi. Il y a on a Dedi. Alors, bika kaboy. Au côté de nous, on bêtis ma bouita. Zala branché ce côté cimenté sur des shows Denar TV. Ce côté ngamba liboso s'abonner. Le plus important est de partager. Ne manquez pas de partager. Partagez, aimez, commentez que ça la bien. Izalaki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché. Ba émission Zakoya, Pierre réponse ya. Tolandi Flamand Noir. Satana sa vraiment malin noko ya bana akotinda bato babebisa mosala oyo nzamba pesa yo depuis pour mwana lelo ba chroniqueur na ba chroniqueuse bazali koluka pese yote papa zamba pesa yo likabo ofandisa libota mobima bafandi calme pe bazali kolanda noko ya bana. Bato misusu mitema mabe balili babe bisaka sisero yango biso nyonso bafana noko ya bana totombola maboko Rien que la vérité. Est-ce que la caution Denar TV, pona koyoka bansango, sango ya mboka ye, basango ya Afrika ye, basango ya Europa ye, basango ya mokili mobimba.
Denar TV mpona koyoka bansango basango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Eropa ye basango ya mokili mobimba. Des shows Denar TV.